Moni ndengeni na mesure au gouvernement uti ko zwa pa mituka o ezaki ko telemisa libongo na bino ezo ya yambo na ko zongisa matondi na mokonzi mboka président Joseph Kabila na ndenge ayoki kolela ya bana boma pe na basaleli na yenyo surtout ya gouvernement ezala pe na gouverneur à province bangonde ba komisaki kolela na biso pa na président yangonde lelo yo tozui mokano wana ya kolongola mesure oyo mitano mobimba ville ya Boma ezalaki lisusu lolenge ezalaki te esika na telemi soki botali sima awa nyonso ezalaki na mouvement nango. Donc ezalaki na mouvement nango tango ete biloko ebandaki koya tango bato baza ko se retrouver boyebi ete ville oyo esika port ezalaka et vivaka na port nango. Alors lokola port ba bomaki yango donc ville esilaki ko fukama totalement na mobimba nango nyonso. Et bon tango mokonzi ya mboka son excellence monsieur Joseph Kabila Kabenge na discours na ye ya suka na nation tango alobaki ke alingi likolo ya ba élection premier ministre atala pe maezali ya social. Alors biso déjà to bandaki ko mona ete moi kofungwama ekoki kozala et lokola eye tozali na elikia ete na mikolo ekoya tango bokozonga bokomona ke ville oyo elati lisusu elamba oyo ezalaki ya yango po ndenge tolobaki ezalaki kaka te ke mituka oyo eyaka nde mutu ebandaki kosala te lokola condition ezali ete et remplir ba conditions techniques nango et que OCCP atie eloko nango et que na mikili ya poto esika te utaka pe elekaka na ba contrôle nango tozali na elikia ete bokomo na ville na biso ikozonga lolenge ezalaki sepeli po bande na biso mbali musuba zele na misala te bande ko vivre ka wana ba sa moi qui journalier ba futa ba on se retrouver pe na quelque chose mais ndenge zongi na sepeli ba on peut ba se retrouver mo muke mamba batiki ba makamna ba misuba zanga misala ko sala ba sa ba misala mo ezanga mtuna makolo mais ba se concentrer na misala pour l'avenir na ba pour na biso na ville ya Boma to Matadi to sepeli nango pour moi mikolo utoleka moi passe et on dit que ekotaki pour vie à situation même yemoko l'état na biso ay go perdre moi avantage et belé surtout Italie mbongo ya trésor public na STP on entra ancien on entra ya kala bazo sumbongo te so doke na DGI o DGA ya douane bango pe ba perdre mo avantage na ko ba bref ba service belé ba perdre avantage y compris biso population ngana za marin on voit à l'époque ça qui toujours voyager na poto pour la deuxième république mamasuwa bateka masuwa maintenant to comment que c'est là tant compagnie Martin ya CMDC et loué masuwa yé bito sala kakuna so qui charge ça te to za na mbongo te to sala 2 jours 3 jours masuwa ekei mais na mesure oyo soki to za ba congolais to za na parti plité et ça pour un avantage il y a l'état na biso na avantage ya population congolaise plus particulièrement Boma Matadi na buzoba oyo bana ba komi nango ya ko sala ka buzoba ko yiba et ko sala moins un peu calme pour ba konzia mboka bazala calme suite ba jeune wana du fait bazo na zwa misala vis-à-vis na port
et que ça la moins avantage que ma kanti mabe au bazala nango elongwa. Mais na mesure oyo papa bali banga sali pona population ya Congo mobimba parce que ba mituka oyo yaka awa ezalaka teke oyo ya Congo central ezalaka ba mituka keneke bakasai ekeneke bakatanga ekeneke ba province orientale ekeneke bandundu ekeneke ba Équateur pe mususu ekataka peti na ngamba Brazza donc eza mesure moko oyo eyeko sunga biso parce que to kufa nzala si ba boma biso pendant 5 ans à peine nde sikoyo vie elingi kozonga na population congolaise. Moi mingi po tomoni port déjà moi mesure o balongoli ezo sunga ba congolais nyonso o bana kati ya Congo po tomona ka ba tracteur akala ya ka meza en bon état ba voiture ezo ya en bon état osombi yango wermo on a prix rentable au tien na transport ba biloko msusu ezo kende Lumbashi so ezo kende Équateur bandundu ezo ede biso mesure wana pénalisaki biso mingi soko tali ni circulation en bongo ba Malte au Bralima banda ko mema ezo ya kalisute pona ni maso amalonga ko mema Malte ezate Bralima pe afrena na msala nae ndenge bazwi mesure ya port bazwa pe mesure ya Bralima zonga kotoluka moyen ke mboka circulation mbongo ezala tokobanda kotelema biso nyonso ka mbongo crise mais biso moto se freiner na ba compagnie ekotsaka mbongo yango monike to sepeli ba compagnie ezonga moi muke bazwaka circulation mbongo ezali na biso ba coopérant na bato bazota musika bakoya ba dédouanier moi mbongo ya l'été koti na banki moi bapaya bakosomba moi eloko kolia na mboka kati ya boma ba mama wense pe bazwe eloko muke ya maboko mais eloko kato to senga nde batala mesure ya Bralima na oyo basali ya port epesi biso eseno mais tozo senga pe gouvernement alamuka balamuka makasi parce que impunité eza makasi ba service au mususu yebanité ezozonga sous na port donc pour to réussir pour gouvernement a réussir ba fongula miso ba benga na bato wana bazokota des ordres na port ba taxe o l'état a yebité o bazo créer gouvernement a veiller parce que to lingi lukula bazongisi port to lingi mbongo nyo se kota na trésor public pour réussite ezala l'état zwa makoki ya kosalisa mboka na ye mesure wana to yambiango ni sengo mingi ezaka kabiso moko na société même population nyonso ya boma puisque au fait mesure au gouvernement zwaki ya ko réglementer importation ya mitukawa ezalaki mabete je crois boye ba phénomène ya esprit de mort wana na accident mingi pona ba usager ya route mesure wana ezaki mabete ezaki malamu mais bongaki to bakisa moi eloko mususu ezaki kozanga biso notamment matériel ya contrôle technique parce que mutuka yoko zala ezana 10 ans ou plus mais ce qui est plus important eza état technique nango donc eza acheté pour mutuka ko tambola mutuka 15 ans mais atambola ne mingi te mais eza en bon état tout comme mutuka mususu yoko zala ezana 5 ans mais l'état technique mabé alors il fallait que tous zala na moi instrument na outil ya ko contrôler mituka pour to ba état technique nango wana eza mokumba ya OCC bino bolobi nini na makambo etali ba matériel wana contrôle technique d'abord ndenge na biso eza esengo mingi mesure au gouvernement zui puisque biso OCC to sala qui est fort malgré conjoncture moins difficile puisque obi ke na port oyo 80% ya volume d'importation ya ka ezaka ka mituka alors mesure wana epesa biso mo mikakatano le fait que ba recette kitaki mingi. Mais malgré difficulté, on a tout sali effort, tout matériel à sika, tout tongi pe sika uzomonawa, siko mitukanyo sekoya et pour les contrôle technique. Na représenté bino ndenge zawa, eza na chaîne mibale, eza na chaîne moko pona ba mitukao ya pepele ba voiture, véhicule léger, na côté pona ba engin minene na ba camion minene. Donc actuellement, tous la capacité on a mitukanyo sur les okomawa avant il est kana douane. Ndenge mibeko ya l'été et lobby, il faut il est kana liboso na contrôle. Ceux qui ont un contrôle aussi, c'est le but, ok, laissez Mamoutou à continuer la procédure.